Mbote na balandi nyonso tu ya émission Kombola Kombola Bopeto. Lelo na ye na kati ya plateau na ngai, na ye na invité moko o nalingi vraiment toyebana kosolola na ye. Toyebana no kosolola parce que ça na likambo moko toyokaki. Moi audio moko etambolaki, alors tolingi vraiment tomeka kosolola ngo penzana na ndeko. Tokoka kosala mwa ba analyse. Tokoka kosala mwa ba analyse na eloko oyo toyokaki. Yango wana nalingi na présenter bino vraiment moto nanga o na yambi, donc invité nanga ya lelo, mais je pense que kozala pe mien invité nanga ye moko se présenter. Ye moko se présenter kombo na ye nani et kozala pe bien to meka pe koyeba ye aza marié tout ça. Moi vie na ye moi moké osala biso pe bien nyonso. Nyonso ko ba invité na biso ba ye ba pe nani obiso to yambi mukola lelo. OK. Bon, nga ko na ngeza li mupenda kitenge. Mingi ba binga na kombo Guy. Oui, naza marié. Naza petit frère nae. Donc Wananda a lobby na binote mais naza petit frère nae. Naza na 4 enfants. OK. Ouais. Vraiment. Je pense bolandi invité na biso ya lelo. Bolandi présentation na ye. Oui, aza petit frère nanga. Donc yende muto alandanga ye wana. Donc yango to ye poto e ba kosolola lelo. Na sujet moko autozui vraiment pour moi je crois peuple congolais na kat na biso photo ça na esprit ya kosungana. Il faut to ça na esprit ya kopesa na kabama yele. Il faut to ça na esprit ya koluka ko apporta ka moi un plus na vie ya bandeko. Donc okoza likamsusu yo kutani nango to oyoki yango soki omoni vraiment que ekozala bien comme mango pe na milieu public pour permettre bandeko ebele balanda. Moi je pense que ça une bonne chose. Donc biso tolanda ki audio o meto monike to pesa na ki pe ba conseil to tira ki pe mo mama yele moko na carte nango ni to ko sala meto monike e ko suka kaka na biso morote e kozala pe mien to kabola mayele wana pe na bandeko to sungana na ba conseil. Donc to lo ba bino pe point de vue na bino oyo bino pe bokoza nango par rapport na audio o to ngito yo kisabino. En tout cas, beaucoup qui peut recommander biso na se ya vidéo on a toye bapé ma kanisina bino concernant audio oyo. Yangwana pour ne pas tarder vraiment tolingi to la bino audio wana comme ça beaucoup kana koyoka yango. Donc continue. Chango voilà déjà ils ont 7 minutes mais ça on a mis bien. Un instant. Bonsoir. Message Oyo, c'est un message beaucoup très important à nos frères et sœurs congolais, congolaises. Juste pour vous partager quelque chose qui m'a beaucoup touché, au point que dans la somme qui m'a lire, il a dit qu'on garde nanga mokoti. Mon qui est très utile. On a partagé on a biso nyonso et tout mais comme ça la large diffusion. À un moment tous diffusé ba makamoso ezanga dynamique ba solo ba couple ba vie ba ninga. Mes réflexions ils sont tellement importantes. Vie ndenge na Zolian. J'habite Paris depuis de très longues dates. Nakende kotala bandeko nanga moko na komi kuna li solo na kuti kuna mdesenginga a partager na bino makambo. C'est que ndeko moko ya biso ya mwasi akende ki na enterrement moko juste samedi. Il y a lobby parce que aujourd'hui tout ça dimanche 12 et que Makamnato va amener ça samedi à lobby 11 janvier 2020. Oui, ndeko wana akendeki na enterrement, akendeki kokunda ndeko moko ya biso akufaki. A cimetière ya Pantin. Ba o ba fandi na Paris ba yebi cimetière ya Pantin. Ba komi kuna boye ba gardien ya cimetière ya Pantin. Baza bikolo ebele moko na kati na bango to mibale bazaki ba Camerounais. Ba bandi ko yebisa bandeko na biso ba Congolais.
Mais vous, les Congolais, on ne vous comprend pas. Biso toza ba gardien na cimetière oyo. Bozo ya ko enterrer batu. Boza déjà ébélé et bozo zala très bien habillé, sapé, ba souki bilamba cher. Ba mususu même ba obunda wana cimetière. Ba mususu ba problème andenge na ndenge zo salama. Et là au moto biso tomi tozali komi tout na état ba gardien cimetière. Tolobi to yebite soki ba congolais bazali ko réfléchir na likambo to soki ba oye bango. Alobi tozali ko kunda au moins 50 Congolais par semaine. Je pèse mes mots et je le répète. Tozali ko enterrer au moins 50 Congolais par semaine. Tozo compter. Alobi trop, c'est trop, c'est trop et commis trop. Alobi botala likambo bien. 50 ans tozoloba eza kaka na cimetière oya Pantin. Aussi longtemps, la cimetière musu eza sans compter au ba okufe pa na bino. Bon monite ke ba okufe belé. Comment vous réfléchissez pas à ça? Bon mona lobi nango to moni su bato ba ye ba lata pe kitoko ba discuter nango pe ba kenda bango ba musu ba omela masanga ba musu ba zo yemba ba nzembo. Ba lobi e komi ko choquer biso. Yango to lingi to interpeller bino. Balobi ba chinois bazebele mboko. Mais tant tozo tanga na dessin ba chinois, tozo kundaka ba chinois au nombre de 4 par mois. Aussi longtemps ba congolais baza au moins 50 par semaine. Balobi faut bon réfléchir bien. Mais wana cimetière ka ya Pantin. T'as la Siko cimetière à Père-Lachaise, t'as la cimetière il y a Évry, t'as la cimetière il y a Grande Borne, t'as la. Abibo réfléchir na likambo malamu mingi. Na yoka ki malili na zaki na mwasi nanga na baninga nanga. Na lobi na otika likambo na ngai mokote. Yango na lobaki na kabolango. To yokango. Et total dans la mesure du possible ya omemango musika. S'il faut comme un amateur, il y a bakondi. Et comment? Il y a mis balé. Ce qu'on a un doute, il y a un simple. Qu'il y a un cimetière à Pantin, ou soit il prochain en enterrement, ça l'ango discrètement. Mais quand on a à vigile, il y a cimetière, il y a Pantin, bah il ça. Bande qu'on a malobi, et comme il a un niveau même que mère il y a Pantin, a comment il kolinga koboya. Pour faire voter la mairie, babanda ko refuser neti. Bibemba ba congolais pour commis trop. Alors bité que ba retourne sur les cimetières. Wanangam na lobby que peut-être ba retourne sur les cimetières. Vous vous rendez compte? On a bien réfléchir total là. Si ça cache quoi derrière et pourquoi seulement les Congolais. Message on a zaki na mwe suki wana. To o ezaki important ya partager na bino yango. Mais là on a une backstasiko ezani. Tant on réfléchir dans moi si nanga to moni ke ko ozala total ba biloko na soto olia to ba o ba link kolia ka biloko mboka total na on peut exemple mo biso stoke na osomba ba cotis na Belgique mais to remarquer na bambula no so na sai na Paris so na ke somba ba cotis na Belgique ata mundele moko ya ka osomba ngazati ta ba jambo na biso mineni mundele ata moko ya ka osomba ngo azati. Tomitu na question te. Question mi bali. Ba fimaka ba viande wana ndenge nini. Comme preuve, kamata viande à cotis. Tiango na maya moto. Ozoto kisango. Tala couleur ebimisaka. Ebimisa couleur moko ezoye banate couleur chocolat rouge. Obi ba fimaka ngona nini. E bato bazo ta Allemagne, Italie, Londres. Na ba valise a minene bazo ya osomba ba cotis ba o défi sango. Naza contre bato bateka ba cotis na Belgique te. Mais na lobiga à to réfléchir. Peto me ko kabula message na bato mingi. Si faut comme pas président Félix et comment. Nzamba pambola biso, pensez vraiment ya comme ça message na mutu nyonso. To lukela ngona ba brève ya okena matière à Pantin to yeba, mais pas en groupe, pas en désordre. Pour nouvelle ekende musika.
Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous ouvre les yeux aussi. Qu'est-ce qui se passe ici en nous? Merci. Vraiment. J'espère que biso nyonso tout olandi audio oyo. Ya liboso na pona ngai na komona ke mwana mobali wa muta malamu na ebite seno yoyo moni ndenge nini. Muta malamu pour partager les camo ya moni. Mais bien sûr là on surtout ce qui est bimi et c'est ngeli ko examiner en la sagesse. Parce que le makambalobi oui. Il y a le bien à vérifier mais ça les solo ou il y a yoki na moto ba beteli. Vous comprenez? Pour la paix, tous à la vraiment 100% sûr, pe na ba numéro exact et zaté. Mais ceux qui t'ont l'analyse, on a les solo les allés. Que 50 Congolais par semaine. Ba okundaka bango na cimetière ka moko 50 personnes. Et puis nationalité na bango congolais. Ils ont vraiment le moko oyo. En tant que Congolais, il faut télé maintenant le que parce que ceux qui dans semaine on a 50 personnes, ils ont vraiment belé, ils ont vraiment belé. Donc ils ont une quantité moko à vérifier. Il faut qu'on vérifie. Est-ce que réellement vraiment ils ont bon oui. Ceux qui sont dans les solos, comme Ninga Lobby, ils ont les camo vraiment il faut solo lango, puis à toucher le point vraiment capital, il y a examiner que non, il faut tout à la rabelon ni toujours lire. Parce que biso attaqué par africain en général, biso par congolais. Donc tout ce rabelon ni tout le temps toqué na ba. Dans le magasin na biso bateke la biso ba biloko. Moi je crois que non na mamba biloko a kolia, ezone loko moko o awuti ko beta wana alobike et puis à chaque fois ba Congolais ngabita bayaka kotika ndeko na bango moko wana akufi tant bayaka pona kokunda abi bayaka ebele petant bayaka ebelana balata kapenza kitoko makasi balata ka kitoko et puis à part ça bitumba pe bimaka donc quelque part ezola qui sont dirait Congolais apprennent à Zamoutumoko à prendre vraiment conscience parce que dans ces circonstances au mutu akufi ndenge bibezo ibisabiso ke il faut exactement dans mutu faut zonga na kati na ye moko parce que tant ozomona mutu bozaki ko vanda na ye bozaki ko loko solo la na ye bozaka ko mona ye et que akufi ako bouger lisusu te azoko ko loba lisusu ta ça lisusu lo moko te. Moi je crois eza moment moko oyo ke ya réflexion o mutu faut zonga penda na kati na ye atala ke non ndenge muto ya lali boy ngape un jour na kolala mais ce que bango to ba okendaka na li wana donc mona muto ba komisango ba Congolais komisi neti lie ya matanga lie moko ya feti donc ok ako ko sapenenga lingi et puis tanga komi kuna donc on dirait muto na conscience te parce que tango zokende na ko swani sa muto na mile ya nili ya matanga c'est quelque part kolala o ndeko na wana lali to muto na lali ete yote. Donc au komi na place wana teke un jour pour olala kandenge wana yo moni mo place ande parce que na okia utu ko betango ava to kota na mama biloko ko lia to meka na ko tsimba na mo point oyo pendanga eza point moko capital mais eza Congolais aza dans la ko aza niama o azali perdu pour la manque de connaissance. Oh là là. Oh là là. On a beaucoup grave nyama. Nyama na sens na nenga mabete. Parce que biso surtout tozali ba nyama. Na ninge lobeli kaka. Mais azali humain ou azali perdu pour la manque de connaissance. Et mon na pena makambe belé. Et mon na nenga ka a touché point. Ya que imagine toi boké na matanga. Toza même pas na sens wana ke na isika ya boye tokoki ko passer tout le monde même na ba mariage est-ce que mariage je sais sika ou bitumba non ata mariage pesa place à bitumba mais bitumba bimara kuna fête moko ba bengi siyo ese sika bitumba te mais congolais soka yiwana akoza na rando na motu azoko oser ke asilisa kuna donc ils ont le baquet tout ça peuple mo bato raisonner mais lingo lo pété que ouais lingo lo pété que zaka biso te mais ça ba temps période tozoko vivre que motu vraiment azana souci à moninga na été comprendre ils attendent période tozoko vivre motu ana souci à moninga na été motu azoko tala kaka oya ngai donc environnement ngai etc. donc ils a problème pe ils a soni d'abord ils a soni parce que selon histoire ils a que batu ya nation mususu ya nationalité mususu nde ba examiner biso c'est ça oui ba examiner biso na komona ke biso na basa ya
ya matanga tozoya d'abord bien habillé na façon moko oyo ke tobeti ba griffe nyonso tu ya mokili oyo oyo eza nango na sens te mais na parmi biso ba congolais eza maladi tozalaka nango eza maladi tozalaka nango biso nyonso toyebi comprendre après na makambo bitumba ndenge ebimi wana donc eza toloba nini eza solo olata bien mais kat na yo esprit ya simplicité ezala donc bien sûr et puis tant toke kuna eza matanga olati ndenge na matanga balataka eza mpe lisumu te mpe pekisami te ke kolata propre kozala propre biso bacongolais tolingaka kozala propre mais biso nde tomema ngo na façon mosusu tomema ngo na angle mosusu ozomona yango wana ezokomonana na bato mosusu na banation mosusu parce na banation mosusu majorité eza ke ntango ndeko akufi ye azokokanisa kutu te ke eloko nini fo alata akokanisa yango te ye ezani kaka aza na posa akende asunga alalisa ndeko na ye apartage mawa ndeko azongi na mabele et c'est fini tu vois donc eza vraiment baproblème moko oyo eza d'abord na biso attaque bacongolais en tant que Congolais, ils ont déjà problème grave. Après, c'est que pour la raison na lisolo ya biloko ya kolia wana biloko ya kolia c'est la mokie pas ogangela bana vraiment bolimbisa biso mpona mwa bavoline te ma place tozali bana mpe bazali alors papa azokengela bana kuna mwana moko auta kokangama kuna na nini porte kangamaki fallait bafungola donc en tout cas to s'excuser pour na mois de rangement wana voilà ouais donc toujours qui na lisolo wana ke ya kolata wana ya kolata donc ils ont déjà problème moko so basali constat pour na biso na ndenge tozolata na ndenge tozo babitumba pe zo mala balé ya fête tout ça oui donc ils ont déjà donc ils ont ma betango na batalibanda mais ils ont les kambo ibana déjà mandaka ils ont les kambo sikate et là vraiment o balobaka éléphant na kati ya salon mobimba donc nous se fa mona et ils ont problème o tozo yoka il paraît que 50 personnes par semaine. Dans ce calcul là on se Soudan ça fait déjà 250 par mois ba okunda ba congolais. Donc ce rosa congolais ici quand nous surtout ali sur yo qui les sera il faut et la et tellement ça va poil na yo quoi. Et tellement ça va poil na point que o lokata ko examiner ko yeba eloko nini zo bo bande ko na ngai. Parce que soki lobby et bomi kuna je ne sais comment m'appeler pas comprendre donc ceux qui biso siko to éviter et loko nini zo me bande ko na biso si information et ils ont vraiment vrai ceux qui ont vraiment vrai ceux qui to analyser te ko yeba eloko nini et ko za la cause ya ba liwa ya bande ko na biso belé je ne sais ko pena katanda kuna yo donc ko za la surpris donc yangwana natanga toucher ba point wana vraiment ya koloba biloka kolia parce que même ndala lobaka bien ilobelezali ke ozali oyo liaka donc ceux qui n'ont pas besoin koyeba moto yo loleni azali kolia na ye ekoyebisa ngape nzoto na yo ezolakisa nini oliaka soki oza moto osala fitness oliaka biloko ya malamu nzoto na ekolakisa omona koza mpe nzoto makasi mais soki namoni neti moto aza donc monene makasi donc ezolobaki moto wana à contrôler le rôle donc ils ont vraiment simple les sikoyo na ba point oyo nani garçon a touché ils ont vraiment réel que biso biloko toliaka toyeba ka origine ngote on essaie loko mutu nyoso tu face à la constance aux congolais okenda ko somba biloko na ba magasin na biso ba africain il faut aux anaboye biwana ke biloko ozo somba oyebite origine nango ni ba pondu ni ba pondu toliaka même ba ndunda ba matembele toyebi origine nango te ozo comprendre surtout biso ba o baza na France na ebite cause ba misusu basala ba bilanga pe bazo koteka kuna mais awe pa na biso a na Finlande par exemple toi tellement musika biloko nyo surtout et la biso en glace comprendre et biloko nyo ya en glace ils a déjà glacé donc oyebite basala kango mokolo nini donc et umeli est-ce que zala ki na se parce que tant on peut bazo ko tchara biloko ba ya ko remplir biloko yo ko na na côté ba ki ba comme ke ya glacé to côté da ba emballé mais place nan o basale la rango ndenge ba tout la rango neti par exemple pondu ndenge nanu ba tout ka pondu nde ba dongola kango nanu po ezana ba étape belé nanu va ke ekoma ndenge ekoma ndenge komela biso
donc toyebi te façon nini basalelaka yango eti baya kotia na bambalage wana dire nango eumelaka te ya kokomela biso awa surtout biso bato ozovanda mosika boye mpenza donc na bathomson biloko nyonso to wana donc eza na risque, donc risque ya kozwa maladi eza monene. Risque ya kozwa problème moko vraiment grave na santé na yo eza monene parce que bamindele en général na magasin na bango soki tokoti soki oke na place bazokoteka bambisi fraîche biloko nyonso to ezalaka na nini na glace wana oyo bango bazokopesa yo oza na autorité wana ya kotuna bango mbisi wana bozokoteka oyo bozolobaka eza fraîche bapeshaki yango mokolo nini mbisi wana akufa ye mokolo nini ozokomprendre mpe baoyebi biso yango et puis misusu mpe oyo omoni eza déjà basi bambala yango batia yango déjà na kati ya baplacard wana donc eza na badate nango oyo ezokoyebisa yo mpe soki oza na poso ya koyeba esalamaki mokolo nini mokolo akufaki mpe omelaki bapeshaki mpe wapi bakoyebisa soki ezalaki bakolisa mpe mbisi wana na kati kaka ya piscine bayebisa oke mbisi oyo tobokola nde na piscine akoyebisa oke eza ya piscine oui mais biso toyebi origine te bathomson toliaka batilapia kutu oyo nakoyebisa bino nayebi te soki baza au courant tilapia tout eutaka Chine tilapia tout nyonso ozomona awa eutaka Chine. Imagine toi siko bachinois bango bazala na souci na biso te bana souci na biso te bango bazoko éliminer biso na façon moko toyeba kutu te génocide ezokosalama na biso bacongolais lelo na maboka bachinois eyelobama te parce que esalama na se façon nini ya koboma donc bazoboma biso na facilité na façon moko ke moye kutu bakanga te moye biso atake bacongolais toluka siko ndoki na famille nzoka ne ndoki ye wana aza kuna na Chine epa na biso bacongolais eza mpe andenge wana donc moto akufaka pamba te soki kaka liwa mingi kaka tolobaka kaka kindoki eyo moto akufi babomi ye kindoki mingi tokendaka nango na angle kaka ya kindoki baliwa nyonso eza kaka kindoki te donc mosusu ekoki kozala moto ale eloko moko ya mabe ememi ye na liwa donc yango wana moi kosala moi attention na kotala nini yango ozokolia na nini ozolesa bana na yo eza très important wana nde ekoki kosala neti ke bakaba boye soki vraiment réellement eza ke 50 personnes bazokokufa et puis oyo mpe aprécise ke eza kaka na cimetière wana moko atangi nano bamisusu te ke oyo nombre oyo eza na Europe mobimba malgré la peka ebele po tozala peuple moko donc même si 50 pour na Europe mobimba ya peka ebele mais ce que soki abiki eza Europe mobimba te donc eza juste kaka na France et puis na France yango ba cimetière nyonso te mais cimetière moko donc 50 personnes la semaine eza vraiment et puis alobi isusu ke après tant ba analyser pour la chinois qui a combien 2 ou 4 chinois par mois par mois on a sur le 4 chinois par mois na éviter ceux qui on a sali erreur na cimetière wana je crois analyse peka ya cimetière wana mais na éviter ceux qui sali c'est quoi erreur que alinga kaloba que 4 par semaine oui je pense que quand on a loba 4 bongo parce que ceux qui pèsent 4 par mois on a payé ça les soucis donc yamakasi donc eza vraiment problème soki makambo eza problème esengeli famille nyonso surtout amituna bakestion atala ndenge nini akoki koaméliorer un peu façon na voilà parce que biloko ezoboma biso wana eza vraiment ya solo biloko ezoboma biso bacancer ekomi koya ebele na kati ya bandaka bacongolais mais bakoko na biso baza kokufa na bacancer te sikoyo ifo mituna cancer ezouta wapi parce que soko analyser cancer bacancer eza ya ndenge na ndenge mais majorité bacancer ezokouta na biloko tozokolia babiloko oyo eza par exemple oyo neti basoso neti babroilerie eza na bachemical tellement ebele bazokotia na kati mpona ezala capable ya kolesa bato ebele parce que soso eliamaka partout donc baza obligé ya kosala yango na façon wana pour les roti wana yango mteli donc bazosala yango mingi surtout na bafeti ata o na bandako mpe mingi o mpona bana bazokima ta mosusu bazosala makasi bazosala mi basoso apete mpona bana eza mpona facilité eza moins cher eza na goût eumelaka mpe te mpona kolamba mais sikoyo biso na 3 choses oyo
Mundele ayebi qu'il y a 3 choses qui sont faciles à kolamba donc ils ont noki pour na kolamba mais ils ont un goût ya makasi boy et pas mundele déjà ça et puis on a bien noté parce que l'orion surtout ya malamu o ils ont bien pour nous autres il faut au lamba o ils aura temps c'est ça faut avoir la patience wana ya kolamba eloko ate ko umela mezala na patience wana il faut ezala parce que ils ont ndingo na ndingo ils ont nzamba sala et puis kala bongo ka ndeto banda ko lia makamba ba rapidité o zoleza peka système ya oyo na via lelo tokola bango kusuka poto te pona kini pe bakomi olia pe mingi basoso wana ekomi eza siko eza eloko zoko bonga biso nde siko ya ngwana ozoko mona après tant muta okufa muta pique crise sali boye donc congolais lokola mayele ne isuka ne quelque part ye a obulete ke okendeni to sala enquête oui to sala enquête eloko nini lekisinde kona biso be eloko nini betisi bakuboye non bango bakoloka kana mukuse parce que tant balobi ke ndoki kingani mutasali yango esuki wana et bon on dirait pesi batukimia bango be bamusu ba osilika déjà kuna nesali bo apamba bango et comme ndeko banga mingi ndeli kamba bandoki voilà ozo banga ndoki mozo banga biloko mabe ozo lia te pona okotsa na nzoto na exactement parce que tant que bo continuer pe na ba matanga ona kaka bo lié pe ka biloko euti ko lia ndeko na bino yo se vous appelle la catchaliste c'est ça rien à voir na munando ki moko ki quelque part mutazo tia bino na liste rien à voir donc yo moko responsable donc ye moko ko tazo oyo ke na inde na magasin ozui ba biloko wana oui ole si famille na yo donc ezelo moko ma oyo ke mutu ye moko il faut vraiment abanda ko examiner atala eloko ni nazo tshana ka tsamono kona parce que wana nde mutu ko sala ke o survivre aux ala bien et puis na ozonga ko pona ba Thompson parce que Thompson eza mbisi ya la mer o eza ba pêcheur kuna vraiment la mer pour le moment eza pollué eza na pollué eza na condition moko bien les choses vous comprendre ce qui va mbisi mususu o izo ko ba pollution les outa wapi mai gara yango moko ko ma pollué non izo outa na ba compagnie minene o bazana société quand ba sali ba ni na bango industrie na bango ba sanité nyon surtout et que na mai et puis ba plastique ceux qui par exemple posent plastique au bois kana mai combien de plastique bazo ko retrouver le na kata mai o izo ko boma banya mai. Donc plastique est danger pour nous. C'est très dangereux. Parce que le plastique surtout na mokili. Parce que c'est très dangereux. Parce que le plastique ce qu'on boit qui en kuna. Ils ont plus de 300 ans pour essayer de décomposer. Oh là là. Comprendre. Mais ce qu'on dit papier ko décomposer na kalamine te papa et longue na. Aujourd'hui ni habitable bois qui kuna. Il y a pas de so ba stela so tsa peka na ba nini on est ba ji ba so tsa ka. Ba ko changer. Au moins ki ba sa ko utiliser ngo. Ba ko changer ngo mundele azoko kanet on a ba po wana toujours plastique ba bloko ba. Mais ba ko changer ngo mundele azoko se comporter comme si aza angelo mais mutu mama ya ba problème o izandeye. Mutu bandi ba problème o izandeye. Vous comprenez? Biso nde siko na manque de connaissances, tozoko kota na kati ya système moko oyo bango siko bazolo na balongo na système on a passé ba moni que système ezoko boma mokili mais biso tellement to sala ba analyse te eloko moko te tozoko kota voilà tala na bamboka na biso na ba Afrique kuna na Kini tala ndenge ba poubelle ezali na nzela ba plastique nyos tozomo na nzela na ekozala na ekosala ba 100 2 3 400 ans ekozala wana ekokende pa imorte ceux qui balongole en côté va bimisa vous comprenez donc on a un problème au sérieux où ils ont que toujours au lieu qu'on analyse na angle oyo ke ko za na faveur na biso to sala ka yango te pour trouver solution ne fiske ba tsa taper ba to lokota ne fiske ba nini wana ke na kata place moko ba ko loka nenga ko finir nango c'est ça mais ils ont toujours na banzela na ba terrasse wana ya banzela partout donc union sur toi là ezoko pesa maladie ezoko boma biso mais biso tozan na kibiba et puis na mbisi wana ke mbisi soki pe ezala ke se kufa ki ba pêcher et kokoya na kati ya magasin na oyi bandeni ke ezala déjà kufa ozo comprendre donc soko le mbisi ano ezala déjà kufa nature de zéro te ya biso même banyama lion soka moni mbolo ko asia kufa na ye lion soka ye pembeni wana soki amona kite ende eloko ebomi mbolo ko na akolia na ye parce que azoko banga ayebite oh ce qui est akufi ye moko donc eloko ebomi ye so ngana lia awa comprendre problème pe esi salama na ba nyama o bazalaki tellement bête nzala et pousser alia nyama o asia kufa ye ayeba kite eloni ne bomi ye azu maladie ayeko kufa ozo comprendre diko biso bato biso mtozolo ba ke tozali intelligent tozali évoluer pourquoi tozana sens wana te biso ba congolais par exemple lelo
ya koyeba comment koluka kozala première pour na produire biloko na biso kolia parce que siko ata loso apamba et utaka libanda pour ekota Congo mais toza capable ya osala donc ils ont makambo ebele ils ont barrière ebele oyo ezali d'abord na Congo pe manque de connaissances en mingi baye dango pe na Europe malgré tozo vivre na Europe wa toza comme si tout le monde a biloko nyonso tout dans un magasin au kanisi donc ils a malamu mais nyonso ils a malamu te parce que na magasin ba mindele ils a kuna ils a na section où ils a organe bio où ils ali ya boye où ils ali ya boye donc yo moko pona ya mabena malamu ezaka na kati ya même magasin mais ils ont aussi nga yonde siko voir na sagesse que loko zo kosomba na mbongo na yo na motoki na yo pona eloko où ils ali bien pour nayo c'est ça okoki kozwa kaka te ozozwa tika ozwa donc ils ont un sens te donc eloko vraiment ko boma biso na à propos ya lisolo oyo na analyse oyo ngai personnellement na sali ils ont vraiment cause ya biloko tozokolia parce que biloko tozokolia ils ont ko boma biso cancer ils ont malade na biso te mais lelo to komi komona ba mingi ba komi kokufa na cancer même na kati ya mboko surtout ya monde komi penza donc komi donc ya kotabo ya na top to koloba donc ils ont problème moko il faut vraiment ko talela ngo il faut talela ngo so parce que kala ba malade soko tali penza bien ba ne couler kala penza ba malade wana ezalaka te oyo ko mutu na cancer o cancer des foie o cancer du sang o cancer ya boyo ezalaka penza te. Mais actuellement, c'est comme si on est comme on dirait à la mode du Tokoloba. Oui, oui. Oh, kaka mutu a kufi su bolandeli o azaki na cancer a kufi o ezaki na cancer a bosko ba cancer wana nyonso. Il faut quand même mituna eso uta wapi. Oui. Parce que mituna wana te et qu'on continue toujours qu'on se répéter. Donc il faut vraiment tout na mituna na place nini ba malade ezoko uta parce que mundela sala bon. Et donc toujours ça que mundele a résisté. Isaac tangu mutakofi atala keloni ne bomi et loko ebomi c'est que ça peut pas mater sur total bien c'est pas pour rien parce qu'il y a une autopsie bien sûr c'est que ça la raison ba yeba et loko ebomi comme ça ba soit ba précaution voilà pour pas perdre ba ton souster na même situation ebomi mutuana oui parce que liwa il faut épais ça ba baza vivant maïle c'est ça malgré tout biso nyoso to okende mais c'est que to kende ba âge ya moki comprendre il faut to vivre vraiment tout temps parce que ceux qui to lani na bible na ba o baling bandimela bible et ils en a bato o ba vivre vraiment tamolai comprendre et ba vivre tamolai pe lelo science ezo ko luka toujours ko créer et loko ni bazana posa ko yeba lelo ni nesala ki muta vivre tamolai c'est que les wana nzamba botola comprendre nzamba ça longola déjà c'est que wana mais selon la bible nzamba katela biso 120 ans 120 ans na mukili après c'est là où manzo to madana ba ko faire tout plus de 120 ans 900 ans 700 ans kuna likolo penza mais à cause ya mabe masumu ezo bakisa manga du jour au jour tokitana ça et puis comment tout ça 20 te comment tout 80 ans bali ba ba makasi de bazoko na 70 ans donc 70 ans c'est 80 na français na biso to ba belge et ya ba belge voilà français na biso français ba belge ya ba français donc ils ont bongo parce que ceux qui ont allé lelo na ba Japon ils ont na vie moko azali ba ça 20 ans ba ça 130 à chaque côté mais aza vivant ana makasa nzoto miso eza mwa mobulu mais aza soki pas kofi bien so aza wana na mais na otebe ko soana ser moko na otebe ko soana ya otebe ko perdre koko na e asinga bikoko na ye akufi na 121 ans donc eza ça va nous mais si quand même azo ko vivre pas dans un sûr qu'azo vivre dans village na mboka na vivre na nini na centre te parce que ba vivre na centre parce que to koma kongola azoba na nyoso apoto awa ok biso ya poto ande elukela bato makaka kongola azoba congolais to na pesa analyse congolais tant aza pauvre aliara matembele aliara biloka fresh mais si ko tango bozo moni nzoto mikiana bobia muta pasi mais ndoka nzoto mikiana vie mulai comprendre sikoyo tant la jimbongo akomi ko préférer ko liaka ba mipanzi ba nini ya misuni ya mafuta wana OK ba graisse nzo kande wana ne muto zo ko bomai ezo ko kata bina na mpuse ozo ko na ba kambe belé na kati ya kini wana lelo
soki moto avandi na restaurant azolia bovandi bamoni moto mais moto na kati ya lopango na ye azokotuta mwa badi na ye ou bien azwi mwa ndikana ateti yango biloko afrika azubi akangaki mwa bikelele na ye asali yango papa ale ya na protéine makasi comprendre eza biloko oyo ke eza ya nzoto mpona nzoto ezala makasi mais soki omoni aosala yango yo omoni moto apasi omoni eboye omoni eboye mais nzoka nde wana nde esiko eza vi ok biloko mosusu wana ti nzambe asala yango bongo eza mosusu mpe bakisi moma neti ndika tomona oka neti ndika toza koignore mais okebi te eza mpe na nini oloba te kokebi te ezali bongo même selon la bible biloko akolia eza médicament eza kisi eza médicament mpo matango ozolia ndika wana médicament ezotraite lo omona kati ya nzoto na yo sans le savoir yozoyeba te pondu mpe eza kisi ke pondu na ntango akala baza kosoigne yango bato ke soki oza na problème ya libumu olingi osokola vraimen libumu na bakolesa yo pondu pa esokoli yo libumu ozo comprendre ata bato ozali soki abimi bakolokoto soki banini yango bandaye kobima wana omona bakopota ye pondu nzoto mobimba esoigne mpe donc eza vraiment sagesse moko oyo ezokokufa malheureusement ezokokufa et puis tokomi na attitude mpe mentalité wana ke ntango ozokosala neti ozokoliaka bamisuni baviande vraiment ya minene donc yo nde sikoyo olenda donc idéologie wana eza vraiment mabe mpe ndenge akopesi exemple ya nani ya moninga na o papa ne na 121 ans azovanda na mboka mais selon sagesse toza nango lelo ndeni moto mboka akovivre na ndenge wana ndeni moto mboka oyo kotoye na asi pa azwaka ne mpe bavaccin te eloko moko te nde nini avivre ta molai bo ozokopana sikoyo ebembe na ye ndenge eza wana soki mondele amoninga aza na mposa ayiba kote ebembe na mpona ke osala yango so baexamen atala eloko secret nini esali ke ya umela na mokili bongo mondele aza na mposa oyeba yango mais congolais te congolais meme ata koko wana na asiri bazokoluka nde nanga bomie baoluka ndoki na famille ke balie ye ozokomprendre donc sans kokota na mozindo eza nazopesaka comme exemple quoi donc eza vraiment maladi moko eza na biso bacongolais oyo kozala esengo mingi soki biso tobandi kolobela basujet oyo tobandi na kati ya bafamille na kati ya bafoyer kolobela makambo oyo koluka solution parce que solution ekota te soki tosala eloko moko te mpona yango soki tovandi kaka boye tozela lobi nde kaka ekwei na famille wana moko lobi ekwei na famille na yo lobi kuna eke na famille mosusu ozokomprendre donc ezala sikoyo problème donc eza vraiment malamu soki congolais alamuki histoire au vrai ou faux congolais il faut alamuka il faut contrôler ni nanga tshaka na kati ya monoko na ye eloko nini azokolia nini azokomela donc nyonso to wana il faut bana kocontrôler mais moi je crois que ata soki okozala 50 personnes etende ndeko wana lobi mais eza ya solo bacongolais bazokufa ebele partout tala kaka na facebook soki okoti kaka na facebook omona toujours kaka foto ya motu mo batie akufi donc baplace nyonso tozali ozomona kaka bamatanga ezozala bato bazokufa effectivement donc eloko wana liwa mpenza eza vraiment ya solo ke bacongolais bazokufa ebele bakota baguerre te omona tokola baguerre banini bamasasi banini mais biso awa sikoyo pourquoi mpe na baniveau yango mpe ya baeurope ya bato bazokufa neti ntango moko ezalaki ntango nazali so nakotika ya facebook na londres kuna nazomona donc pardon bamatanga air nyonso bon eza di akwa parce que bacongolais siko fo kobanda kosala baanalyse wana koluka kocomprendre eza nini yango ezomema bandeko mbangu boye eza nini manque de connaissance alors babiloko wana ntango tokoyeba yango babiloko boye nde sikoyo koyebisa mpe bato ke en tout cas okeba na eloko boye tochange ntango mosusu biloko tozolia nde moto ezokoze banui oyo ezokoze babiloko mosusu mpe tozosomba yango toremarke ke banationalité mosusu basombaka biloko biso tosombaka te tomona yango normal te tozomona yango donc ok kunanga moko nasala yango mpe expressement konde wana toloba yango mpe ke to bakenda kosomba mipanzi wana lobike abi bazala kaka baafricain na baafricain donc ndenge azalaka te ndenge mpe so asomba yango ezata mosu akolesa mbwa na ye te bango tuna bambwa kutu basala bango biloko normal ata mbwa kolinga kolia yango te mbwa soki ayoki yango solo alobake oza danger oyo te nosimba te soki mbwa ozala na mayela oboya bonga kome plus force balobi même bapomme parce que mundele ye mposa na ye ezali sikoyo ke selon mathématique ya mundele ke bato bakomi kokoma tellement ebele
biloko ekoka so te mpona olesa bato nyonso to yango wana mondele akomi kozwa système ke azokosala babiloko artificiel ozo comprendre neti salade eza salade bacrée yango na laboratoire eza salade te babokoli yango na ndenge mabele voilà bakomi kosala yango mpona kolesa peuple mais soki sikoyo kolandi eloko efo peso mayele eza nini parce que soki neti baoteka bamalala bapomme oyo eza na bagrain te na kati eloko oyo soki eza na grain te na kati yeba kokoki kolia yango te parce que eza na olenge te ndenge nzambe akeli yango ozo comprendre ezali bien te mpona santé na yo et puis baoteka eza na publicité mosusu bazobeke oyo pomme oyo ekotaka banyama te ekota nyama te parce que nyama alingi okota na kati nyama azoba te akende kolia eloko ya ndenge wana soki okoti na kati ya magasin nakopesa bino comme conseil bapomme eza ebelebele wana mpona nokota pomme oyo eza na nyama na kati ke oyo eza na nyama te parce que soki nyama wana apréféré kolia yango yo mpe eza bien mpona yo comprendre okatika partie ya nyama nzinza yebi oya bien oya mabe akosimba te oyo ezali ke basala yango na laboratoire nzinza olia yango te ayebi ke wana eza kemikala oyo nzambe asala yango te basimba te nzinzi pas zoni mayele oui bango baza mayele parce eza nature na bango bato babuka mibeko ya nzambe eza banyama te eza biso bato comprendre biso mpe tolongwa na nature ya nzambe mais nyama aza toujours na nature na ye neti okomona mbwa jamais mbwa akosala miau parce eza na nature na ye te aoganga toujours wufu comprendre eza nature na ye mais biso bato nde tochange nature donc yango wana na biloko ya kolia mpe eza pareil soki nyama moko aboyi kolia eloko wana yebaki danger ezali danger ezali donc yo kosimba yango mpe te soki mpe baotekelo lilala babike lilala oyo eza na bambuma te na kati kosomba yango te lilala esengeli eza na mbuma na kati banongola ngo ndenini eza na badinongo na kati loposo eza na kati bango banongolaki ndeni non donc soki baotekelo même ata bavini ri par exemple raisin ok donc babiloko wana soki mpe eza na bambuma na kati te parce lelo batekaka ke te somba oyo ezalaka na bambuma na kati te donc eza oyo bango mongi basali bakolisa yango na ndenge na bango mpona biloko wana eza na kati te ya malamu te esengeli kozwa biloko naturel nde moto osalaka ozala bien nzoto ezala makasi donc biso bakongoli fo tozonga na sagesse wana tozongela na bokoko wana ya koyeba koma kolia biloko oyo bakoko na biso bapesa biso et non koluka kolia biloko bamindele parce mindele bango mpe baumela so na mokili te bango kutu baza déjà na sa malédiction bango balekaka mpe basanta te soki baleki santa ezalaka vraiment donc na page omona asike alembi nazoluka nakutana ata na koko moko ya santa ya sabeponga kuna ezalaka baquestion nga azolukaka mpe na bango soko nazoluka nakutana ata na bao wana mpe non baza te pasi oso natambola banini nyonso nasalaki namoni ya sabe tante namoni ya santa on est au bango malade na dement ya donc ça lokola ba perte à mémoire ouais ba Alzheimer comprendre donc ayi ba souté et puis sans ko ba comme les ana c'est ko ba perte à mémoire na pe ça ba mal ça ba chemical ils ont na ba biloko tozo ko lia bien sûr ozo comprendre parce que eloko neti eloko nyonso tout ninzamba salango ezaka neti yo nanga so molimo elongwe na nzoto oyo ezwa tante nzoto esani ekodécompose ekozonga donc epoli pa epanzani eza loi ya physique eza na eloko tout oyo eza vivant nzete eza vivant soki kaka olongoli nzete na mabele oderacine yango nzete eza nini ekauki eza baracine yango soki ozwi na kati ya nzete ozwi likasa ya nzete okati yango opesi yango ata une semaine otyaka na misa eza nini ekauki edécompose donc eza loi ya nature ndenge nzambe asala makambo eloko nyonso tu eza na circule nango mondele siko alobi non nga nayebi ninga kosala makambo ke ekose décompose na temps oyo te exemple nakopesa yo nazalaki na wana baserie ntango nazokota gym makasi baserie wana
après naza olinga kolia ba tomate na mike wana ba lomo tomate naza olinga olia makasi eza osala nga epesa nga énergie makasi ntango naza kosala sport naza olinga olia ngo nasombaki 2-3 paquet natia yango na kati ya frigo mpona naliaka après nabosanaki nasombaki yango nauti osomba mosusu yango mpe epusani sikoyo na nsima na frigo eyaki kobosama na bango ebosami ezalaki na kati ya frigo wana eleki mwa temps toloba ata ba 1 mois naye koremarke ke ezalaki awa nabosanaki yango maintenant natala yango échangea te on dirait na autre chose kaka sikoyo na magasin nde on dirait na autre chose kaka sikoyo na kotisa wana frigo sikoyo tellement nazali na doute nabike nasombaki bien nasombi te nabi naoyeba te nabike ok naotika wana natika yango donc na motu makasi natika yango so pour 2 mois na frigo échangea te ndenge kaka nasombaki yango ke soki nazwaka yango natia yango na mesa wana mwasi na nga ya azwi yango mpe alie na ye akazala nga mona yango fraîche mais eza fraîche te mondele azwi soko eloko nini yango wana batiaki na kati okoki kocontenir nini anaki maintenir yango ok na logique tosala ta na bamboka na biso eza soko obuki eloko eza na délai nango moma ya moboye décomposé donc comment tomate nini ezala ebebaka te banda oyo osombaki na magasin ezaka kenta na babiloko presque nyonso basala na biloko eza business mpona biloko ebwakama te donc eloko nyonso to ezwa valeur nango ya mbongo baosala basystème neti ya boye mais sikoyo biloko oyo yango nde moto ezopesa bamaladi yango nde moto ezokozwa neti eloko ya ndenge wana ntango moto olie tomate ya ndenge ekoti na kati ya nzoto na yo donc eza bongo tokumisaka mpe biloko yango na bateste osombi kolia nano mbangmbango totikela yango na omwa miko après il faut koponaka nde biloko nini ozokolia parce na kati ya magasin okoki kopona moto aforce nga nazwa yango aza te nga moko nazwaki yango soki nakendaka kotala par exemple oyo balobi ke oyo ezali bio oyo bauti osala yango na jardin oyo basalaki yango mpe boye na poni wana eza un peu mwa prix eza mwa likolo mais quand même nakopona kutu kofuta na nga ata 5 € ke nafuta 1 € mpe nazwi maladi konse okopona donc préféré nafuti 5 € wana donc problème eza te nafuti 5 € nalia eloko naza nango mposa nayebi ke epesinga makasi parce que biloko nyonso tu nzambe asala ya kolia oyo nzambe autorisa biso tolia eza mpona esustendre nzoto comprendre et non mpona edétruire yango donc sikoyo biso soki tosala analyse wana okosala mosala mpona nini okendaka mosala mpona nini mpona ozwa mbongo et permettre yo osomba eloko oyo eza na goût na yo comprendre sikoyo ntango yo osala mosala ozwi mbongo mais ozokokende koluka kaka ya moins cher wana ya moins cher mpe oyo ekopesa malade parce que nao garantir yo ntango cancer ekoti na nzoto famille mobimba boke bankrupt famille économie ekwei eza très très cher bamédicament bakémothérapie oyo bakotisaka bato wana oyo sukasuka ekoboma nango yo mais eza très cher donc God forbid mutu moko te akwea na nzela wana mais mpona ke okoevite okwea na nzela wana te il faut ozala bamesure il faut ozala vraiment conscience no esalaka so naza na besoin eloko boye natali eloko wana estce eza na nini na kati estce eza bien mpona ngai ou pas na bana na yo kopesa bango bajus artificiel wana te kopesa bango bani bacoca-cola te parce que nyonso to wana ezokoboma eza bien te na nzoto ya bana eza bien te na nzoto mpe même ya mokolo donc eza baanalyse oyo ke pareil ye moko décision akozwa Coca-Cola ekomi na kotelisa na toilette donc na gina nini wana otie donc etelisa ngona na Coca-Cola na soki ndako no eziki zwa Coca-Cola kene kuna ezoboma na moto donc et puis Coca-Cola aza le seul compagnie ya ba jus oyo donc akanga secret ya masanga na ye na point moko ke bato bayebaka te soki elini okoni na tiaka na kati mpe moto akoki koforce mpe asala adévoile secret na aza te ozo comprendre donc eza mpe makambo ebele oyo esengaka kaka ke moto yo moko il faut vraiment osala effort wana
pour na koyeba comment se protéger puis pour na protéger les botana donc eza vraiment bon eza penza triste penza marama modela bon yango penza congolais nyonso place ozali lamuka makambo tozoloba kozwango penza la légèreté donc eza makambo ko penza ya sérieux ke soki oza na posa kobatela libota na yo zwa conscience na makambo tozolobela contrôler nous ozokolia ni ozopesa pe bana donc zala kuto préféré na yo kuto ozala mobola mozokolia biloko ya bien que ozala mobola ozokolia biloko ya que ozala riche ozolia biloko mabe donc économie kuna ezokola mais ozokolia mabe santé eza malamu te eza ko se détruire parce que biso epana biso awa congolais tanga akoma kokisa ba 50 60 tolobi akomi mokolo mais pas mondele alobaka siko nde vie ebandi donc nzoto ya nano makasi ozomona donc différence ya wana makasi epana biso na bango non il faut changement ya mentalité il faut vraiment ekota na kati na biso toluka vraiment comment ya kochanger diète na biso biloko nini tozokolia biloko nini tozokolesa bana na biso soki esengeli mpe kotika ba Thomson biloko ya nyonso to il faut kotika yango parce que ozolia biloko ya fresh te parce que mokolo kolia vraiment mbisi ya fresh mokolo kolia mbisi ya fresh euti na mai yango sikoyo babiloko yango mpe ya fresh donc nyonso twana eza neti ba Thomson biso kotonomona neti tango Thomson c'est moi sécurité na Thomson place bapesha ngo oyebi te place euti oyebi te ti ba Thomson mpe mingi et puis est-ce oyebi ke glace wana obautiliza mpona baglace bambisi wana ezala mpe na kisi oyo batie na kati wana eza mpona egarde couleur ya mbisi ezala emonana couleur moko naturelle parce que soki couleur ne change bien sûr soki couleur ya mbisi ane change ntango otala yango osomba ngo te donc mpona egarde couleur wana ke ata omoni yango eza na couleur normale ya mbisi ya Thomson okozwa yango mais mpona egarde image wana eza na eloko batie na kati eza na eloko batie na kati mpona egarde image wana donc nyonso twana eza bien sûr eza danger na santé ya moto eloko nyonso tu oyo babakisaka eza bien te eloko nyonso tu babakisaka eza bien te nzambe asala biloko akolia te na manière wana ke yango na eza na loi oyo nzambe asala ntango asala biloko apesa loi na cette année oyo okobuka okolona okosala nyonso tu après 7e année ntango ekoki pesa mpe mokili ntango yango ebana kobota malamu soki omoni meme na mwana na ye koboma te tika mwana na kola comprendre yo tika ya kola mpona ntango ya makasi après ça nde ozwi mais lelo soki pasu te lelo bazokosala banuggets bazokolia bana ya basoso ya mike mais normalement okokolia ye te il faut tika zo makasi lelo babroiler rana tozokolia abotami lelo après 2 jours et puis mosusu koto basi babomie na koboma nani video moko namonaki bazwi bazotu baserengle moko bazokotisa kisi moko na kati et puis après tango tomona yango mpenza ntango bazotia ozomona mpenza soso mpenza soso azovimba soki ntango oke na magasin omona olinga koponda soso wana ya monene wana avimba soso misuni eza na même idéologie parce que azalaki nyama oyo azalaki vivant azalaki kopema nde kaka napesa exemple ke ntango kaka molimo elongo na nzoto oyo nzoto esani ekomi kokauka ekokauka misisa nyonso tu ekomokauka bamuscle nyonso tu ekomokauka ebendani nzoto ekoti parce que eza so na vie te na kati donc ye sikoyo azwi ide abi donc ntango akufi soso mpe eza pareil ezalaki vivant ntango akufi eza na temps période oyo il faut olia ye ntango aza nano fresh akozala na goût kitoko makambo nyonso ekozala bien mais soki dele wana eleki eza te yo kutu okozala na mémoire ya biloko oyo ezalaki na kini eza différent naza nani na garçon moko nayebi ye awuti Romanie garçon wana ntango aye awa amekaki batomate na biso amekaki pourquoi biloko awa eza goût moko te neti ya biso ye sikoyo epa na bango nazali kovanda na neti balobaka na mboka azali kovanda na mboka bazali na banyama na bango moko bazali na basoso na bango moko batomate bazali kobuka ngo bango moko na bajardin na bango abike biloko eza te goût eza ata moki moko te ozo comprendre donc nyonso twana eza
eza problème ya gomoko te parce que na bi na Afrique ezalaki kutu bozwi soso boke pe na wende bosombi soso penza nde ya kotambola bino moko boye boegorge bokati botangisi na makila ndenge nzambe alobaki libere makila donc batangisi makila ako balambi olia soso pendo zoka elenge penza donc ya musuni mais awa na poto anayebi te basoso yango ekoma soko lambi tozotondisaka yango baepice okekala ezali kutu okomplike kutu te okotata baepice soki ande nini non mwa nini moka moke okoka mpenza soso ezodégage gunango mais sikoyo lelo awa na poto tokoma otondisa tala baepice otondisi no baepice mais gwango ezaka différent kaka donc eza bongo donc monde échange ntina point moko oyo eza ke biso bato il faut toyeba koma kozwa badécision na ozongana na bato oyo bandimelaka bible bachrétien en général soki boza na kondima ke boya tozovivre temps de la fin et puis ndenge elobamaki ke eza na marque oyo ekopesama soki ondimi marque wana te okosomba te okozwa traitement te okolia te nyonso to wana donc soki obandi koanalyse yango quelque part otali omona te eza temps période tozovivre lelo soki okomi mpe oboyi kolia biloko ya oyo